mariage ya Karine Mokonzi eza na makambo mosusu bazolobela te, ba surprise mosusu bazolobela te. Nayebi bozoyoka na bachaîne oya biso elobelaka Karine Mokonzi bazolobela tous les détails ya mariage ya Karine Mokonzi. Nayebi problème eza te, me nga mpe naye naloba baparticulier mosusu oyo ekozala na mariage ya Karine Mokonzi. Mbote bapapa, bamama, bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na mariage ya Karine Mokonzi, mariage de l'année, mariage ya icône, pe mariage ya mama YouTube. Ba makambo mosusu oyo bozo imagine te ezali invité bato équipe nationale soki bakozala. Bien sûr bakozala. Cynthia Wadol akozala. Lekechu akozala. Pamela Shekola, Juvenal Kibala, Afi Lora bakozala. Tracy Mbelenga, Claudine Asuka akozala. Ekiri Moscou T10 akozala. Soki moko na bango azate, ezate alingi te mekozala. Contre-temps, ya likambo ekoyela ye na semaine wana to na jour wana. Mais sino te bakozala. Wana bomitungisa nango susu te. Boyoki na tangi bakombo, bacomédienne na bacomédien bakozala. Oui, Anse Luzolo boyebi déjà akozala. Nayebi bakombo ya ba omususu bakozala te, à part Anse Luzolo na Mike la Duchesse, mais misusu pe bakozala. Tangu nazoloba bacomédien bakozala, sai akokozala pe atazaka na Congo. Na mariage ya Karine Mokonzi eza na be invité bato bakozala oyo bozo imagine te. Musicien to ba musicien bakozala. Bozo monango neti masekia, bozo monango eza secret te, poso ke ezalaki secret na koko dévoilango te. Mais non, gana dévoilango po bozala na doute, po bosala ndenge kaka po réaction na bino oyo yo na ye ozotalanga na ye kuna wazama musika. Bozo yokanga parce que boyoka bosala ba émotion o bozo sala. Mais ba ona lobby eza bongo. Ba membre l'équipe nationale baza invité pe baza d'accord baya. Ba musicien baza invité pe baza d'accord baya. Ba comédien baza invité pe baza d'accord baya. Ya poto bakozala. Kelke ya Afrique bakozala. Bana membre bakozala. Mais bakozala bana membre nyonso te. Pourquoi bana membre bakozala bango nyonso te? Parce que premièrement
fo batala na kati na bango moko bana membre balingi banani bakende. Pona bana membre bayebi bango moko baza conscient na ba mama autorité ke bakokoya bango nyonso te. Sikoyo choix ekosalama na la baronne te. La baronne aza na ba invité oyo asali na choix na ye po bato mosusu bayebi teke ndenge bakokosala po ba invité wana baya. To na makambo kaka oyo yo bazomona modèle akosalela yango te. Mais Karine Mokonzi aza na ba invité oyo ye moko akokobengisa po bato mosusu na ba organisateur na ba conseiller moye basala yango to ndenge akosalela yango eza te. Ou bien kokanisa yango po ba invité spécial o Karine aninga bengisa bato mosusu bayebi te Karine aza na posa abengisa pe bato wana. Po bo comprendre. Na bana membre bango nde bakosala choix. Naza porte-parole na bango te, na sololi pe na bango te. Mais nazo tanga ba cerveau na bango. Donc na crâne na libanda e komamaka makambo bango bazokanisa. Nga papa robo nazo tanga ngo. Bango moko bakopona ba oyo bakoya. Bo comprendre. Na ba angelos eza pe na oyo bakopona akokende. Angelos nde mutakopona bango, c'est sur la baronne. Naza sur à 100% te, mais la baronne mutakopona. Akopona pe te po oyo aza meilleur to oyo aza meilleur te. Eza nde ba choix ya mutu aza na temps to ya mutu yo esengeli azala. Parce que na kati ya fête ya Karine Mokonzi, Karine Mokonzi alingi surtout bonne présence. Na kanisa toujours se comprendre bien. Bon, kayate Karine alingi na ebi eloko Karine alingi te fona zala clair. Mais bino ba oyo bozolandanga bolingi na mariage ya Karine Mokonzi ezala na bonne présence batu moko bazala ba présenter kamwa bien na image ou bien bolingi bongo bolingi kaka te Karine na papa Eka ba se présenter ba beauté na bango na makambo. Na lobi te be invité o bakoya fo bazala beau non. Na lobi présence. Bo comprendre non? Neti mutu. Soki bani batia journaliste na télévision. Batalaka aspect physique. Azala kitoko, to azala kitoko te, mais bakotala soka azali présentable pour présenter émission. Ezate bazoboya misusu wana to balingaka bango te. Mais zali o bakopesa na ba téléspectateur po ba capter makambo au journaliste azoloba. Bo comprendre non? Siko Karine Mokonzi aza mama YouTube azali image ata azobala ezali vie privée. Mais osenga présence aspect moko ya bien na benvité. Atolati liputa faut na présence ya bien. Faut présenter. Bomona na soirée o esalama ya la baronne o bana membre baya. Bomona bana membre tant bayaki bazako présenter bien. Image ebima bien. Bomona bavani na mesa ba mama nana ba mama Sylvie Mode po mama Sylvie Mode ye pazalaki. Soko tali bisika bavandaki na ba papa FMI. En tout cas, image ezalaki
très bien. Présentation ezalaki parfait. Nakosi te bokozongela. Attaché ndeko na biso abanda ko présenter avec charme. Nyonso ezalaki très bien. Bama Jackie Powell très bien. Bo comprendre makambo nazoloba non? Donc présentation ya image ya bato bakendaki kuna ba présentaki biso eloko toza kozela likambu toza kozela basalaki ba beauté na bango bien balataki bilamba na bango bien babinaki na harmonie donc bazalaki vraiment na esika basengelaki bazala pe biso tango totalaki epesaki posa tokende kuna pe tozala ndenge bango bazalaki yango na lobi lisusu na mariage ya Karine Mokonzi ezosenga bongo naloba na bino likambo moko na mariage ya mwana ya Zoro Mabiala bomona ndeko na biso Marie-Laure auti Canada ayaki a participaki te na mariage et ça komaki na Suisse. Pourquoi? Parce que alobaki bien abosani robe o aninga kolata. Bo comprendre non? A komi na Suisse azan hôtel mariage eza lobby mais tango afungoli sac abosani robe aninga kolata. Elakisi moyen aya ezate. Ata azana tolo na ye ya kitoko. Ata azana beauté na ye. Ata ayebana Marie-Laure Mwaka. Mayebaki lokola présence nanga ekobima. Ridicule na kogelecha. Ridiculité na fête na mariage ya mwana Zoro Mabiala. Nakanisa bozo comprendre. Yango bana membre ba mama autorité bakotala oyo aza na temps na bajoro wana kokende na oyo modèle aza sir ndenga kolatela akotya kuna image ya bien bo comprendre sikoyo pok bokokanisa bakopona oyo aza na dikoche atikali non eza bongo te oyo aza mulai atikali eza bongo te ezali nde présentation mariage po ezala bien epesa elengi image ya bien pe etya bato à l'aise yango wana bainvité bazali sur mesure bainvité bazali bien créé bo comprendre non neti ngai mulaye eleki bakoinvite nga te mais papa Matondo ye lokola azala na ba Weston ba Church bakoinvite mpo na bo comprendre non eloko ni boni boloba nga mutu nazoloba bino boyoka nga me bozolinga oloba nini yo kuna ozoseka nini oza na ide mosusu tokanisa eloko mosusu ambo ok oyo lobi eza pe bongo Aduka.
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan sur Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan sur Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan sur Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.